Excellence. Excellence, la fête de Papa Wemba. La fête de Papa Wemba. Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Wemba Zate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde... Moi, je vous présente des excuses. Coupez les sons. Coupez les sons. Vous êtes une fille de Dieu. Je sais cette Coupez les sons des caméras. Oui, tout d'abord. C'est la cellule. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde Bazolanda Biso et merci aussi Naba Bonne Nabiso surtout à Koba Plus et merci aussi à mes frères Bato Tchara Mapua quoi merci vraiment à Fabrice Ngoma et merci à Rit Mutombo depuis France et merci aussi à Trésor Mutombo depuis France. Donc, mbote nabino vraiment. Et le lot oningi to lobela, makambo ezope ça passe na Congo. Ezope ça passe non seulement na Congo, mais dans le monde, partout na internet. Et je comme que ça passe, il y a passe pour même na ba pa ba comme Kolanda. Info na biso, actualité ojo le ke pa na biso na Congo. Et comme on peut ça vraiment biso passe nation vraiment ma casse. Le lot tonito lobela concernant makambu ya Pasteur Marcelo ba dire nae à propos ya Papa Wemba aussi déjà kufa depuis des années et la musi lisusu et la musi bana viva et la musi même aussi ba famille nae et la musi bana nae donc et puis si vraiment tellement passe ma casse to éviter ce qui makambo to zone gato kende wapi je ne sais pas to koloba na ba pasteur ba komi ko luka ba actualité na kati ya ba réseaux sociaux to ezaka kamate ya nde muto atei pour ceux qui to landi bien par rapport ba dire na avant loba à ce qui soki ba famille na e bazali awa bolimbisa soki ba famille boza bolimbisa mais aye kokota na kati ya lisolo na ye mais et puis si ka passe maman Amazon a sepel nango ata mukiete donc ça lié vraiment tellement passé to éviter Pasteur Marcelo to éviter est-ce que akoki kozala et tant que mosali na nzambe et tant que mosali na nzambe soit akoki kozala na komikitisa même aussi à koleka liboso ya caméra ya ko s'excuser devant famille devant ba fan ya viva là devant bana viva est-ce que akoki vraiment ko s'excuser pour na ko luka ko boma moto oyo eza ya ko pela na minute oyo réalisateur na ngai à balancer Glordi à balancer moi loko moko boye au mona ndenge mama kende ko la team ministre donc mama accueilli ko expliquer ministre makambu oyo et ça lui vraiment passe malgré que ko soit vraiment chance à kotate mais donc à insister vraiment à la porte et sortir un ministre ndé ba kuta inae et je pense que Rolandango na bilili donc et comme ils ont ça la passe vraiment ma casse et côté mususu ceux qui totali ba fan ya kin Kester emene ba musicien à Kester famille à Kester aussi bazali susu na osilika parce que ça li bango vraiment bien té
bango nyonso bamoni lokola pasteur Maxio a manqué bango respect vraiment ya makasi à propos ya dire nae envers ndeko na bango. Donc et ça li vraiment passe partout dans le monde so total même bana viva ya poto bazo lobela. Donc et vraiment eloko moko netka e comme la justice na évité pasteur Maxilo so qui a koki ko ça l'effort moko et tant que moi en Nzambe à solo et tant que le véritable pasteur so ka ko leka vraiment même aussi na TV à s'excuser devant bango pour na ko luka ko boma moto wana. Je pense que ekozala vraiment très bien. Kotano na makambo ya Fally et Gauthier Seye. Donc affaire Fally Gauthier Seye mon dit comédie moko boye mon dit théâtre. Donc na évité vraiment na évité soki to lo ba ndenge nini tozalaki na procès biso nyonso tout olandaki o nyonso tout s'est passaki. Monsieur Gauthier a déclaré Fally Ipupa il faut bazala naye basamba bango mibale même aussi ba avocat ba kozala mais il faut basamba parce que Gauthier abi azan makambu oye fa loba ou fa samba il faut Fally azala témoin azala sur place ceux qui kozala lukuta directement wana soka ko boycotter yango yeka kamuta koyeba et Fally aussi Fally akoya Fally akimi procédé parce que l'état bakimaka été Fally akoya asilisa moi quelques séjours na niveau ya Europe après ce qu'a longwe de retour na direct Kinshasa pour na koya ko silisa moi ba petit problème mo bazana on a niveau de justice. Donc c'est ça. Et ça n'a vraiment eloko oyote oyo toujours pesa ngo hein. Donc mutu na muta tongeli yango ndaku abeta on ba tola couleur ya lingi te za bongo te. Et ça n'a aucun moi problème moko boye o ya kipo et li susu koti o sango li susu sango en tout cas ve Israël mutombo. Yo ndeti ozo ningo banda ozwa balance ya Zakari Baba Baswe. Au komi kozwa élan ya Zakari Baba Baswe. Pourquoi na lobi bongo? Parce que e komi kokoma à chaque problème o ezo bima ya mike ezo koma kaka sango azaraki wana. Sango alobaki boy. Sango toujours éviter bima na ba makambu o ya mike garder bande na yo na bosolo na politique. Au monde qui kendara très bien marchera très bien. Mais ce que continue a tendance à Zakari Baba Baswe, Zakari sa sambona et puis Zakari andi maganae et logo na oloba na imba finga na baonga mais na oloba kaka. Pour Zakari andi maganae bon asila soni Zakari Baba Baswe nenga zakana asila na soni donc ye finga mais ya lobby ata lobby ne buzoba lobby ne ba bêtise na ye etala ka ye moko mais ceux qui banima banda ko sala bino différence Zakari sango Israël mutombo donc on dirait ndeti bozo ya ba pré en tout cas nga na osenga vraiment éviter loko wana ozala un peu distance na yango et c'est ça donc musique toujours beta musique mais toujours beta la bitumbate toujours beta musique toujours beta bitumbate toujours beta bishwanate mais to yembande bobinande bo beta pe ba concert to sepela botika ko ta biso vraiment te na profondeur ya ba distraction ceux qui bo monique ba carrière na bino to ba mandat na bino na ba place bozwaka et comment okende vers à la fin pour na bo renouveler yango bo luki moyen ya ko créer actualité moko boye pour bon non bongo te et pourtant bozoye bateke ezo diminuer Congo et pas bapaya
ils ont diminué Congo et pas Bapaya. Donc, ils ont bima, bah Congolais bazalaka boui, bah Congolais boui, bah Congolais boui. Mais et pourtant, binonde batu bozo sala, bah biloko où ils aient bien té, où ils ont sepeli ça, nanu biso moko nanu te bah Congolais na Congo et mupaya nini wa kobetela mino maboko na makambo bozo sala. Et pourtant bah paya kout bazo seka na bamboka bokendaka, donc bazo seka vraiment bazo seka. Ferrego là, bah lobaki trop. Tolandaki et comme même maman roboué vesa klabino Ferrego là après Matir l'axabiso calendrier na yo Ferrego là atikala ko répondre tembe lelo oyo calendrier à Ferrego là ebandi ko monana à partir ya ba acte na yango lelo toujours lo ba Ferrego là azana Angola azana ba concert kibeta na Angola abandi déjà bani nezo bima donc tu éviter il faut tout lingana entre nous tous alana bon moko tous alana vraiment na bon moko yango wana et aussi tout luka yako cha même fali pour papua par rapport ya concert na ya muneno azobeta na U Arena il faut vraiment tout ça vraiment pour moko boy parce que ça loana soki tondi toujours fierté na bishoka ba congolais toujours et aux alaka fierté à Congo un congolais a joué qui na eu arena donc ça ka ba histoire ça ka ko maïta drapeau moi bendele à Congo ils ala toujours car na temps na top donc totika mutu na mutu asala ba carrière na yi ndenge et sengeli asala na kimia à se sentir à l'aise et surtout na mboka na yi Congo à sentir à l'aise vraiment donc de gauche à droite, oyo, et ça là vraiment bien té et toko créé moi mon qui na likambuya Set and Play as butayi kozala vraiment menacé na moi mikolo awa ba menace qui est vraiment tellement à côté de l'hôpital à utu ko bima lobby awa donc azoki makas kozoka ou kokuta na ba bandi ou ba kuluna ya Set and Play etali nango mutu te mutu kutu aya nango te ke aloba ke non Félix Oazé Kwande asali non pas Félix Oazé quoi et pourtant ba toana ninge baza bongo Félix Oazé quoi zo garder bango makas ba te belé bazo ye bango te Félix Oazé quoi zo garder zo lingate ba petit na bazo ba problème moko bo ndeti ninge Set and Play a eu problème wana et ça peut-être ça lui voisin quoi parce que ils ont ma kambu et senga ki bongo te po et koloba maka yi mais et pourtant to landeli na source ya ba information Set and Play ba to ba menacer eza na ngokaka akutana ki na bakuluna na butu nde ba salaki menace wana et c'est ça donc rien à voir avec Félix Oazé quoi qui a koko tinda batu ba sala ou comment ou n'importe quoi pour na Kanabango, je pense pas parce que même Yemokopé a pensé penza na makambo wana te donc les autres a été binomo yebi wazo kaka muto kanda mais soko moni tour a temporiser moni kutu mikolo azolo bazo seka libosa za kiso azolo bazo seka te mais tour vraiment et azo seka donc Azana est vraiment très bien très à l'aise et merci aussi na ba bonné surtout ba landi biso et merci na bango partout dans le monde bo s'abonner vraiment to lobelela bo yo bolanda et to lobelela makambu eza ebele to lobelela bientôt toujours kota na ba info oyo etali toujours ba musicien. Et merci à vous na ba union surtout ba landi biso et merci à PDG Francis Ouabelo depuis 5 ans talaram tasola bien yoana PDG Francis Ouabelo mokonza barre de fer mokonza spiter donc ba mbote na yo vraiment et merci aussi à mon frère mon pote Jojo Salazaku, mon ami vraiment donc
oza vraiment na mutema. Et je salue aussi à Beauté Kopich Mokonzi Angil, hein? Wana gouverneur Angil, wana Beauté Kopich gouverneur Angil. Et merci aussi à tous les grands peintres na Matadi, hein? Congo Central Mobimba. Donc les seules personnes à soko la banda kuna ba immeuble lokola Matou alite. Donc salutations à bino vraiment yango, et bye à la prochaine numéro. Bye.